wana bouti koyoka ezali à l'occasion ya descente ya maman Olive Lembe Kabange mère possible ba charisme ebele awa na quartier Mokali na commune Kimbanzeke pona kotana ndeko Pichu Nzau oyo lingana facile elakisaka mikuleleki na cadre ya SOS botana tango akitaki pona ko surprendre bango tango kutu bazalina kolamba fufu ye moko mère possible amemeli ndeko basani ya fufu kokamwa pe awa ndenge amemaki mwana bango akipa na yete toujours mère près de ses enfants oyo zalindo tote mais mobanga ya surprise agréable oyo mama ya ba congolais nyonso asalaki mwana ye ya Congo na quelques secondes ya pamba chef coutumier akiti na terrain population e sopani lokola bambinzo quartier ningani tango lokole kokita ya mère possible elelaki awa sima ya masolo botala ndenge bazali kokotisa ndeko ya Congo na kati ya ambulance oyo kutu première dame na motema mawa oyo abotama na yango atiaki pe maboko po ete bakotisa ye na kati ya ambulance sans bousculade mbala moko destination hôpital Marie Biamba Mutombo awa na Masina esika bakosalisa ndeko Pichu Nzau na compte ya première dame ye moko boyoka lokole mama onde na lelela ki mama yo susi na biso nzambe ya pambo peza pambo nyonso oyo alingi asala mpona mobali na ngai nzambe abakisa ya mingi kolika nzambe abatisa na sepeli mpenza na mama okan oyo mama ndenge nalelaki aye mpenza ti na place oyo nazalaki na ndako aye kozwa ngai nde aye komema ngai awa na hôpital ya Liberté awa ya Mutombo ndeko ya Congo toyebisaki bino ke première dame ya RDC mama Olive Lembe Kabange mère possible ba charisme ebele azali penza lipambo lipona RDC koleka diamant or pe ba pierre précieuse mususu oyo auti kosala elakisi penza ke alela bana na ye ya Congo pe souci na ye ezali kaka ya koluka bolamu ya ba congolais nyonso exemple à suivre yango oyo parce que motema ya boye ya kotambola na quartier Mokali oyo ezanga lumière pe na ba 21h na kati ya butu makasi eteya bino ha nango moniteur bokomona ya minen lisusu parce que alembaka te na kosala bolamu asal bandeko babolingo na banzi bouti komona bino moko ba evre oyo mama Olive Lembe azali kosala auprès ya peuple na ye pona kolakisa ete peuple azali moto oyo ebongi bakonzi fo ko servir bango biso po ete na tango ya deuxième république biso tozali kokanisa ete biso ba peuple nde il faut to servir bakonzi mais nzoka nde tobandaki koyeba teke bakonzi nde bazalaka lokola baumbu na biso po ete biso nde topesi bango bokonzi po ete bango basala mpo na biso yango wana bandeko babolingo tozali na esengo mingi na oyo mama Olive Lembe azali kosala mpo na mboka na biso vraiment ezali esengo mingi mama Olive Lembe azali mpenza na susi mingi mpo na peuple na ye yango wana bandeko babolingo boyebaka yango ete mboka na biso ezali mboka moko oyo nyonso tu bozali koloba bozali kosala ezali pamba po ete nzambe nde moto apesi biso bakonzi oyo tozali na bango lelo bato mosusu bazali koloba ete makambo kuna na Congo ezali komarche te boyeboye me bapeuple congolais il faut boyebaka yango ete na 32 ans oyo bato basali ndenge babombi mboka Congo ezali mboka moko oyo ete moto akosa bino te bapesa bino mokonzi moko akoloba ete dans 10 ans akosilisa makambo nyonso na Congo na baniongo oyo batikelaka biso il faut se poser question mais il faut boyeba yango ete Congo ezali mboka moko molo malembe bakonzi oyo bazali kosala bakokoma yango wana nayebisaka bino nyonso ntango nyonso ngai mama Rosalie bokeba na baje oyo bato balobelaka bino po ete ekoma te mokolo mosusu bokomi koloba soki toyebaki lingala ya soki toyebaki ezalaka malamu te ebongaka oyeba deja bato ndenge bazali ozwa deja baprécaution na yo
yango wana nakopesa lisusu maloba na papa Roger soki akobakisa na mwa moke na oyo awiti komona mpona mama Olive Lembe. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment ngai na koloba kaka ete eloko oyo première dame ya mboka na biso azali kosala bandeko tokoki kotambola na ba pays ebele ya Afrique tango mosusu bakomi ata 5 te. Wana tozali koyebisa bino ba makambo ya solo bakomi ata 5 te. Oyo ete soko tali ba première dame mingi ya ba président lelo ya Afrique bango ne mtu bazali komemisa mibali na bango bangambu. Yango ete ba mibali na bango baza kosala ki dictature baza konyokola ba peuple. Voire même soko landi ete makambo eleki na Tunisie muta nyokoli Ben Lali ezali nani mwasi na ye po ete mwasi na ye nde mutu abandaki kokomande kogere tout basi nde mutu bazali komemisa bato bangambu mais epai ya mama Olive Lembe biso moko tozali komona mama Olive Lembe ezali yende moto azali kosala ete ba peuple bazalaka même na esengo ba makambo azali kosala vraiment komi kititsati na point wana pona nini tokoko ndima te pona nini tokoko ndima te ndeko soko ndimi yango te ozali ndoki yango wana tozali koloba bomi kosa te moto aya te po aya koloba ete non ndenge ezali wana soki bopesi biso Congo kala te tokobongisa Congo bandeko tango ozotala babilongi yango kaka bato oyo bazalaka na 32 ans na kati ya mboka basali kuta eloko te ebongo sikoyo na baniongo oyo batika mboka esiko na kati ya crise boye eloko nini bakosala Joseph Kabila kuta bundani abongisi banzela na baniongo yango no moni ete ba banque mondiale na banini ba diminuer baniongo kote mususu balongoli baniongo po bamoni musala asali ebongo bato ya deuxième république eloko nini bakoya koyebisa biso bandeko tozala maele totika ba distraction ezanga tina na minute oyo boyebaka yango ete mboka na biso ndenge ezali wana eza na besoin ya ba médecin parce que mboka na biso etondi na ba blessure ya somo ba médecin wana ezali banani ba médecin wana ezali yo moto ozali mécanicien oyekola ki mécanique no na poto Congo ezali na besoin na yo yo moto oyekola ki maçonnerie Congo ezali na besoin na yo moto oyekola ki ingénieur Congo ezali na besoin na yo donc biso nyonso soki tosangani topesani maboko voilà tokobima ba médecin ya mboka na biso la République démocratique du Congo mais mboka na biso na tango oyo ezali na besoin ya malobe belé te ba bla 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 non mboka na biso ezali siko na besoin moto nyonso tout apesa implice pe a contribuer na kati na oyo asili kozwa libanda ya mboka eza na kati na mboka ete mboka ekende liboso yango ete tozali koyebisa na ba peuple congolais bokeba na ba distraction bato bazali koyela bino pona koloba n'importe quoi oboye bandeko babolingo ba comédien batondi ebele na kati na poto marche ya ba congolais oyo esalamaki lobi awa na kati na marche wana tango naza kotala na bilili na Belgique garçon moko boye soki mpese nini yango eswaki na cerveau akamati azwi akei kote bato balaki apelisi tricot na ye moto bandi kopela apa komolo bo tika ngai na ifona mitumba pona mboka na ngai n'importe quoi mama moko kuta zalaki na sima lobi tala atika kosala ba bêtise wana azosala wana bani otena ningi na kufa pona mboka na ngai je vais mourir pour mon pays vraiment comédie ya ba congolais vraiment ezali pasi tango mosusu bandeko bakoloba me makambo papa Roger azali koloba azwi yango wapi papa Botamba tiela biso babilili botala comédien wana ya congolais oyo apelisaki moto na elamba na ye pe akei kote ya bato po ayebaki ete bakokanga ye pe bakopekisa bakomi kosala il faut me laisser je vais mourir pour mon pays mon petit ezalaka te biloko wana ozosala ezalaka te vraiment na félicité même maman azalaki pembe na bi il faut botanga ye botika babétise wana aza kosala en tout cas te bacongolais tokomona banimero na poto mais tango oyo toza su na besoin ya banimero bozali kosala te bacomédie na bino toza nde na besoin te totonga mboka Congo ezali na besoin te ya bato oyo bazali kotonga mboka na tango oyo nazongiseli yo na tango oyo nazali kosenga na papa Botamba
tiela biso ba image ya garçon comédien na babiloko oyo asalaki, s'il vous plaît. Pour le Congo, il faut mourir. Bandeko babolingo botala garçon comédien eloko alingi asala lobi ete ami boma mpona mboka na ye azwi ami pelisi mwa moto na pembeni elamba apres alati babilamba ebele kuna na kati ayebi ke moto wana ndenge eza kopela boye ekoatteindre poso ya nzoto noki te le temps ke bato basimba ye mpo ete baboma moto amoni ete basi babomi moto akomi koloba o il faut me laisser je vais mourir pour mon pays. Vraiment ezali mawa comédie ya bacongolais en tout cas tozali koassiste na bacomédie moko somo or na poto mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba. Vraiment congolais nyonso tu ana poto akomi kaka kobeta nimero na ye po ete mokili elobela ye mokili etalela ye mais soki totali malamu Congo na minute oyo ezali lisusu na besoin ya bacomédie te. Congo na minute oyo tozali na besoin ya ete totonga mboka. Mboka na biso ebongi malamu ete il faut etongama. Mboka na biso ebongi malamu ete il faut ekende liboso. Yango oyo tolobi na bino bandeko babolingo na banzi ete moto na moto a comprendre eloko nini yo biso tolobi bato ya radio Zoomel 1000 pe tolobi na bino ete boyeba yango ete président Joseph Kabila azali moto lokola moto nyonso tu o nzambe akela azali na malamu na ye azali pe na mabe na ye me botika kobimisa ye lokola monstre ya mokili mobimba oyo yende soki asala ndenge nini me botala babiloko oyo ye azali kosala pona mboka na biso. En tout cas tozwa na biso bakonzi na kati ya Congo toye komona ete vraiment toyebi te soki vraiment tokozwa bakonzi mosusu oyo bakoki kozala na likanisi ya boye. Mokonzi mobimba azali kolala pe kolamuka susi na ye kaka eloko nini akoki kosala mpona mboka Congo. Yango na omoni ete ba weekend mosusu okomona kozwa motuka na ye aza kotambola na Kinshasa mobimba mpona kotalanga babalabala oyo esika bakatastrophe na bakatastrophe ezali pe lobilobi bokomona ete bato bayeba ekosala bamisala mpona kobongisa. Voilà un chef de l'état esengeli azala ndenge wana. Voilà oyo tozalaki na yango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde radio Zoomel 1000 ekopesa bino basango oyo tobombeli bino pe tokopesa bino basango oyo bozali kozela pona koyeba eloko nini ezali koleka na mboka na biso la République démocratique du Congo pe na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Merci.